sa vie une fois pour toutes. Kolona biso apesaki bomoi na ye mpo na mbala moko Une deuxième fois. mpe bakoya mbala mibale oyo Sans aucun lien avec le wana péché. kozala na boyokani ata moko te na lisumu Il n'aura plus qu'un seul point. mpe ekozala kaka na eloko moko ye akotala bato nyonso tu ye asombaki bao nyonso tu basukwami na makila na mwana mpate ndenge kotanga bino na mokanda Ebelo chapitre 9 kotalelaka verset 26. Hébreu 9 26. Soki ndenge ezalaki bongo te alingaki kobanda konyokwamaka kaka mitango nyonso wana depuis mokele koke esalama kasi amonani kaka mbala moko na suka na tango mpo na ikoya kolongola oyo ezali lisumu na nzela ya mosala na ye asalaki oyo ezali mbeka mpo na akoka kolongola masumu na nzela likabo oyo asalaki mpo na kolongola mpe kolimbisa wana azali kokoba kotanga na verset 28 na Ebelo chapitre 9 na verset 28. Lolenge moko Christ oyo ye moko amipesaki mbala moko atanke likabo na ntina ete alongola masumu ya bato ebele ye akomonana na ntango ya mibale wana azali na lisumu ata moko te kolandanaka na baoyo bazali kozela ye mpo na lobiko na bango tika ete kombo na ye ya bule ekoka kokumisama mbala liboso ye ayaki te mpo na kaka kolongola masumu ekomami ete ye moko akomaki lisumu ye amemaki likolo na ye oyo ezali nyonso tu mabe na biso mpo nete lobaki ete alakela mabe oyo nyonso abakami na ekulusu ye amemaki mikumba na biso ye azwaki oyo ezali bilakeli mabe na biso nyonso tu likolo na ye ntango ya boyei na ye ya liboso ye asalaki oyo babengi lisiko kasi na boyei na ye mibale ya kozwa na ye oyo nyonso tu basombami na nzela makila na ye basombami moyembe moko azali koloba ete ngai nasombami ebongi na ngai nakoka kosepela wana ngai nasombami na makila ya mobikisi mpe nalobaka yango ntango nyonso na esika oyo ngai nakosala ete nateya liloba na Nzambe sango malamu na Yesu Kristo na bandeko na ngai ya mibali mpe basi nalolenge ete baoyo nyonso tu bayoki liloba oyo na nzela ya monoko na ngai bakoka komona na liboso na ye biso nyonso tu liboso ya na Nzambe oyo ezali mutu ya likambo mpo na bomakambo koteya ya ngai bafutaka ngai te mpo na koteya to nazwaka ata likuta moko te ezala ndeko Rus to Smith to bandeko mosusu ka biso tozali kosala yango na ndenge Nzambe abengi biso mpe tosala yango na bonsomi nyonso nazali kozongisela matoni na Nzambe mpo tosalaka yango na ntina ya lokumu ya kombo na ye kasi oyo ezali koteya ezali po efonde emema mpo na lobiko ya bato bazali koyoka maloba na monoko na matoi na wana nzela monoko na biso toyebi ete oyo etikali ye moko nkolo akoya mpe akokokisa lobiko me ye ayaki akokisaki lobiko oyo sango ya lobiko eza kaka sango oyo ya esengo te kasi ezali oyo sango malamu ya lobiko mpe ezali komema lobiko na baoyo nyonso bazali kondimela Yesu Kristo na yambo bajuife mpe nsima mabota kotalelaka makambo oyo tolobaki lobi na pokwa na kotanga sumu ya bitene ya makomi moke wana tokobandaka na chapitre 3 ya Sophonie kotalelaka mokanda Sophonie chapitre 3 oyo ezali liloba moko ezali na motuya mingi ndali mpe nandi koloba na bino lisusu boye ata ntango toza kozwaka makambo soki tokolobaka oyo ezali ya bokulaka to na binzambi kasi boyeba ete ebongi tokoka kokengela ete na ntango nyonso biso tozali kosalela Nzambe to tozali koteya
ebonge te sango malamu po ebe te likomi ezalaka toujours na moboko mpe yango ezalaka na esika ya liboso. La Sophonie chapitre 3 na verset 14. Sophonie 3, 14. Sepela mwana mwasi na Siona mpe tonda na esengo. Ganga na esengo yo ndako na Israele. Bo sepela, bo koka kopanza yo mwana mwasi na Israele. Verset 15. Nkolo alongoli oyo ezali jugement ezalaki likolo na yo mpe abengani bayinino nyonso. Oyo mokonzi na Israele, oyo nkolo ye moko azali katikati na bino. Bino bokoyoka lisusu pasi te. Na ntango wana bokoyebisa Jerusaleme kobanga te o Siona. Botika maboko na bino elemba te. Nkolo nzambe na yo azali katikati na yo. Ye azali o mobundi oyo ya makasi abikisaka. Ye azali kosepela na yo na esengo nyonso. Ye azali kozongisa bolingo na yo toujours kati na yo. Pe yo yaka liboso na ye na koyembaka na esengo. Ngai na kosangisa ba oyo bazali na mawa musika na lisanga oyo ya monene. Bango babimi katikati na yo. Pe oyo ezali pasi ezali kolanda na bango. Tala na ntango wana ngai na kosambisa ba oyo nyonso tu bazali konyokola yo. Kasi ngai na kosalisa ba oyo basi balembi. Pe ngai na kosangisa ba oyo bazali musika. Pe na kozongisa bango bazala bato oyo bakokoma na lokumu. Mboka oyo epai nini bango bazali koyokisa masoni. Na ntango wana ngai na kozongisa bino. Na ntango wana ngai na kosangisa bino. Pone na kosala ete bato bakwanda kokumisa bino. Wana kotaelaka mabota nyonso ya mokili. Ntango ngai na kobongola ndenge na bino ya kobika. Pe bino bokomona ngo na miso na bino. Ezali elaka epesameli kouta na Nzambe. Tikete komone munene koka kokumisama. Oyo ezali liloba na Nkolo. Ezali nde yango nde Nzambe alobi. Ye alobi yango. Pe yango ekozala kaka ndenge wana ndenge mosusu te. Biso pe tososoli ete que la situation de l'église et celle du peuple d'Israël ndenge Nzambe azali kotambusa bana na Israel na église ezali kolanda na ndenge moko kotalela kaka batango nde ekeseni. Soki totalaki oyo ezali kristianisme ya kala tokomona ndenge nini judaïsme na kristianisme ndenge babikaki lisanga. Pe na nsima ekomami na mbula oyo ya 70 wana bayaki kobebisa oyo ezalaki mboka oyo ya Jerusaleme. Pe sasa ipi toyali kobika makambo ndenge omoko wakotalelaka 1948 libota oyo ya Israel ezongi epa na mabele na bango pe ekomi libota mobimba. Bango bazongi pa na bango liboso ke mokili na ba réunion na Belfast baloba. Mais depuis 1948 bango bazongi pa na bango pe ekomaki bakomi mboka mobimba. Pe makambo mibale ezali kotambola. Nzambe azali kosukisa na lingomba na ye. Pe na bozongi na Israel wane kozala ete ntango lingomba ekokoma na suka oyo basali mibale basakoli mibale bakomona na Jerusalem mpona koteya liloba. Ebongo ete mabota ezala wana mpona ete liloba oyo bango bakoteya eyokama. Bokoki kotanga yango na mokanda na Apocalypse 11 to na makomi mosusu. Ete Nzambe azali na nzela na ye na bana na Israel. Yango ezali makambo eleki mayele ya bato. Tokomona ete Nzambe akotindela bango te ba evangeliste oyo ya mokili. To bato bakende kolakisa bango to bato ebele oyo bazali batangi Biblia to oyo bayekoli makambo na Nzambe. Nzambe akotindela bango nani? Nzambe akotindela bango nini?
akutinda bango basakoli mibale kotalelaka lolenge ya Moïse mpe Eli. Bango basi bazwi makambo nyonso na eloba ebele mpe ntango mwana Nzambe ekokoka nyonso ekosalama kokokana ndenge Nzambe alaki yango. Ebongi biso tondima yango mpe biso mpe tobiki makambo ebele boni makambo ebele ekomami mikanda ndenge na ndenge ekomami. Ntango mosusu ezalaki mabe te ezalaki na bato oyo bakomi na mayele na ebele me wana ntango ekokaki mpe wana ntango ya lisakoli ekomaki yeba ete mosakoli to liloba moko ya lisakoli ebongaki ekoka komonisama. Nzambe ayaki na posa ya bato ebele te batanga makambo na Nzambe me atindaki mutu moko kowuta na epai na ye. Wana naza kosolola na ntina na Jean Baptiste mpe naza kuna koluka nayeba likomi oyo ngai nalingi nakoka kotanga. Boyebi ete ngai na ntango mosusu nayaka kaka ndenge wana me nayaka kaka lokola bino nyonso. Kotalelaka sango malamu na Yohane na chapitre 1 na kotalaka na verset 6 et 7 ekomami boye. Jean 1:6 ezalaki na mutu moko Nzambe atindaki mpe kombo ezalaki Jean. Ye ayaki mpona koya kotatola oyo ezali pole na ntina ete bato nyonso bakoka kondima na nzela na ye. Amen. Oyo ezali litangi moko ezali makasi oyo banganga Nzambe oyo Taife mpe oyo basaidra bakomi batono mayele batei nyonso tu bango awa Nzambe abosani bango. Nzambe azali kosololaka na mutu moko mpe alobi ekomami awa ete na lolonge moko oyo ya mutuya ebongi ete bato nyonso bakondima kaka na nzela ya mutu wana. Tikanga na tuna bino mutuna moko soki bato nyonso batindamaki bateya moko na moko alingaki koya na ndenge na ye atange makambo na ndenge na ye wana alingaki kozala bokeseni alingaki kozala katikati na mabota. Nzambe aza na mwangu na ye aza libota moko lingomba moko. Amen. Mpe alingi ete nyonso ekoka koleka lokola ye alingi yango wana tango na ye kokokisama. Bato nyonso bongai bandima kaka na nzela ya mutu oyo ezali likomi moko ya mutuya mpe oyo nyonso bamikitisaki te batikalaki na kondima na bango mpe baza kokanisa ete nyonso ezali malamu. Nzoka nyonso ezalaki malamu te. Oyo ezali makambo na mutuya ebongi ete oza na ngolu na Nzambe mpona ete yoko akomikitisa na katikati na mokano na Nzambe. Kanisa na ntango na Moïse bamisusu batelemaki balobi ete eske azali kaka mutu moko oyo na nzela na ye nde Nzambe alobaka. Biso mpe tozali awa te mpe biso mpe awa na Nzombo 13 na verset 3 kasi na suka mingi na bango bazalaki su wana te. Boni bazwaki baitumbelo na bango mpe babandaki kozwaka mokano na bango me wana mabele efungwamaki mpe ezipi bango. Amen. Liboso na Nzambe eloko moko te yokoki koloba mpe yango eza na mokano. Ezali kaka oyo ye moko akani yango nde ekokokisama. Ezalaki mutu moko Nzambe atimaka atindaki ezalaki Moïse. Ezalaki na bateya na ndenge na mboka kasi ye alingaki kutu kokende te. Kasi biso totala eloko moko na ntina ya solo. Bana na Nzambe nyonso bazali na ntango nyonso bango bayambaka oyo ezali solo mutu oyo Nzambe atindi moko. Kasi ye azalaki mosakoli, azalaki evangeliste motei moko te. Bango bazalaki basakoli na ntina na yango ekomaki ete liloba eyaka kaka na basakoli mpe nsima na yango ye alandelaki likambo na ye mpe alobaki mpe bakomaki oyo akoyamba mosakoli ya ndenge mosakoli ya kozwa lipamboli ya mosakoli mpe biso tozali kozongisa matondi na ntina na yango mpona ete Nzambe abongisi nyonso. Kuna na Île à Patmos Jean azalaki mutu moko oyo azali ya bokeseni. Azalaki d'abord mosakoli mpe nsima akomaki
mosakoli ye amemamaki na molimo tikuna na lola mpe akoki komona makambo nyonso ekomamaki na ntina ete azwa yango akoma mpo ete biso oyo toye na ntango na biso tokoka koyeba ndenge akotambola mpe toyeba ete makambo oyo elekanaki ndenge nini yango elekanaki lokola ndenge Nzambe akanaki yango na nzela liloba na ye. Ndeko na ngai Yurusa atangaki litangi moko ya profete Ezayi mpe nalingi kotanga ata 23 Ezayi 29 na verset 21 wana kala mingi te nkolo akobima na ebombeli na ye mpe akosenga makambo na bato na mokili na ntina mabongo na bango mpe mabele ekobimisa babibembe nyonso oyo ye abombi mpe koboma bato oyo ekobombama lisusu te. Ekozala suna makambo ebele oyo ekomonisama biso tomoni ete mpe totangi katikati na makomi ya bato boni bakonzi oyo bazalaki kokonza na makasi mpe kuna kotalaka ete boni bazali komemaka makambo wana mapeka na bango to na bambinzambi makambo nini mabe basali nyonso to ekomonisama kasi libota na Nzambe bango bakokota kuna na ndako bakomemama na nkembo mpe komami na chapitre 24 ntango yango ekokokisama. Ezayi 24 na verset 28 na verset 23 wana sanze kokoma lokola makila mpe wana nini moye kokoma vuma mwindo mpo ete nkolo ye moko nde akokunza na wana koutamaka na ngomba oyo na Siona na kuna na Yerusalemu mpe wana liboso na bampaka pole moko makasi ekozala. Ntango mosunga nazali kotuna makambo naza kosenga mwa mingi nayebi te mekomami na mokolo na nkolo ete mokolo na nkolo ekoya mpe mwana moyo ekokoma butu mpe sanza ekokoma makila mpe balobi ete mokolo ye akozwa bokonzi likolo na Sion mpe na Jerusaleme. Biso toki kokota na katikati ya mozinda makambo te kasi biso zali kosepela ete Nzambe asi afungoli makambo nyonso na kotangaka lisusu verset 19 na verset 24 Ezayi 24 na verset 19 wana ete mabele ekopanzana mike ekopanzana na bitenu wana mabele ekoningana lokola mutalangwe ebanda koningana lokola mutabanda koningana lokola ndako ezali na kokoka mpepe makasi te mpe pasi na ye koyoka mama likolo na ye ekokuya kokweyama mpe kotelema lisusu te kasi nkolo asalaki elaka alobi ete ngai nakosala lola ya sika mpe mabele ya sika yango nde ekoumela liboso na ngai soki oyo mabele oyo ya kala yango ebongi ete ekoka kobukana to kobunga to bato bazoloba na ntina makambo mokolo wana bazobenga yango 12 day o mokolo na pasi epai nini makambo nyonso ebongi ete suka ngai nakoki koloba mpe nakoka kososola be ete kolobela bino ete bandeko na ngai Nzambe akosukisa kaka eloko moko kaka makambo oyo ekoki kotelema liboso na ye te na ntina ete oyo ekozala liboso na ye seko na seko yango nde ezwa bomoi. Nzambe aza na likanisi moko ata ya mabe te kasi biso totondi na esongo ebongi ete alongola makambo nyonso ya kala ete akoka kosala makambo ya sika mpo ete ezikoka koumela libela na mbala moko. Boweni mokanda na Barome 8 ekomi ete ekelamu mokili ezali kozela komonisama ya bana na Nzambe mpe baza koluka bakoka kokangolama na oyo ezali libebi. Mpe natangaki susu na mokanda ya Daniel chapitre 7 wana nakomaki yango mpe nani kotanga na mokuse mpona tozongela makambo toyekolaki lobi.
na Daniel chapitre 7. Ici, je voudrais lire les Awa nandi kotanga 2 verset 2 p 3 et ensuite le verset 7. pe sima verset 7. Daniel 7, verset 2. Bwana kotalelaka Daniel 7 na verset 2. Avec les paroles suivantes. Na maloba oyoyo ngai Daniel nazalaki kotala wana komonaka bimoniseli na ngai na butu pe namoni wana mipepe mine euti na lola ezali koningisa mayo na monene pe banyama moko mine susu bakeseni bango babimi na katikati na mai oyo. Ngai nakomaki yango na kati na buku na ngai. Nzambe alakisaki mosakoli ndenge nini mwango na mokili ekoleka kobanda ntango wana ti na ntango oyo tokokota na oyo ezali bokonzi na Nzambe na millénaire. Ata bakonzi balekaki ebele basantene ka Nzambe nde azali kosala mwango ya lobiko na ye. Ndeko na biso chancelier alobaka ete oyo makambo ekosala nini yango ekokokisama. Me toyebi ete Nzambe nde azwaka mokano pe makambo nyonso ekoleka lokola ye akanisaki yango. Pe tomoni ete ezalaki kaka banyama mibale ya makasi pe balobi ete ezalaki bakonzi minene na mokili. Bato bakoki koloba ata empire romain yango nde ezali empire ya suka. Bongo bakonzi oyo ebelebele bango bazalaki na mokili. Kasi biso bonge na biso toyeba ete kotalelaka na liloba na lisakoli bango bazalaki na esika te mwaye kutu batanga yango te pasike kotalaka mwango na ntango na suka bango batangami te. Nzambe alingaki kopesa biso makambo ebomama na tina ete ntango yango ekokisama biso tokoka koyeba yango ete Yasha alobaki yango. Nalingaki ete bato oyo batangaka makambo ya kalakala bakoka koyebisa ngai mpona nini na 1933 na 1945 yango ebengami oyo ezali empire ya misatu, bokonzi ya misatu. Ya mibale eza te, ya mine eza te ka bapengi kaka bokulaka oyo ya misatu. Yango ezali nini? Nsima ekozala kaka 4e oyo ya mine oyo bokonzi oyo ya suka ezala oyo ya 3e 5e to ezalaki bakonzi balaki ebele na se oyo bakonzi oyo bazalaki makasi mingi. Biso lobi tomonaki nini? Oya kotangilaka ndeko Branham 70 semaines de Daniel. Nalité 70 semaines de Daniel. Wana ite amaki na août 1960. Alors ite ba isme misato ko bima le fascisme, nationalisme, communisme. Pe alobete oyo ya mibale oyo nyonso mibale ko koma na communisme. Pe albina suka nyonso to ekomemama na catholicisme. Bandeko balingami yango ekosala kaka ndengo wana. Bokonzi na barome yango ezalaki deja liboso na Yesu Kristo yango ekokoba lisusu ekomonisama pe na suka yango akozwa makasi na ye na tina ete liloba na likomi ekokisama. Nayebi te ndenge nini nakoki kondimbolela bino yango nakosepela ete navanda moko na bino mpe nayebisa ye ete tala awa ezali lolenge nde Nzambe alobi yango mpe yango ezali koleka boye na miso na biso. Kasi biso nakanisi ete totangi mingi mpe tokoka koyeba makambo ezali nini. Kotalelaka Daniel 7 na verset 7 na nsima na yango wana nga ntango nakomonaka na bindoto na ngai ya butu nyama oyo ya mine oyo yazalaki lolenge moko ya kobangisa oyo abimelaki ngai na pwasa minu na ye ezalaki makasi mingi mpe azalaki kobuka nyonso oyo nyonso ezalaki kotikala azalaki konyata yango na matambe na ye. Nga na okoba kotanga te na tina ete nakoka kokota lisusu na oyo ezali koyekola moko katikati na Biblia wana ezalaki bokulaka oyo ya minei mpe na ntango ya wana oyo soko koti na verset 9 na verset 7 na Daniel 9 na verset 7 nalaki kotala ti bakonzi epitiamaki
pe Le jugement sera donc rendu en relation avec cela. mokonzi moko mokokoko moko to mpaka moko avandaki Prendra wana ntango bokulaka ya suka yango ekokóma na suka na yango que le Seigneur établira pe son wana nkolo akoya kokotisa bokonzi na ye akovandisa yango. dans le même chapitre. Nakoki kotangela bino lisusu na chapitre wana na verset 28. J'ai des vieilles lunettes. Ngai nakomi na balinete ya kala oyo ezali kosala su malamu te, me na verset 23 Daniel 7 na verset 23 apesi ngai lisese oyo alobi ete oyo bokoluka oyo ya suka ekozala ekokesana na bakonzi nyonso, ye akokonza mokili mobimba, akonyata yango na makolo na yango na ye mpe akokomisa yango putulu. Bakonzi mosusu so botanga wana katikati na makomi bango bakwai kokokisa makambo te, kasi oyo nyamo na suka ye akokunza mokili mobimba, ezala na este weste sud to esika nyonso. Bato nyonso bakotosa maloba ya nguya oyo ya bokoluka oyo. Ngalobaki yango te na bamwa oyo eleki biso za lisusu na ntina ya bakosangana ya bato oyo nyonso te, kaka eloko moko efo emonisama, nguya moko na nzela nini, nguya moko na nzela nini ye akomatela bokoluka na ye mpona kokisa mokano na ye nyonso na kolandanaka na ndenge Nzambe asali yango. Bakonzi nyonso to ya ntango oyo bakokita mpe bakozwa bokulaka na bango, bakopesa nyama oyo mpe balobi ete na verset 24 o maseke oyo zomi ekozala bakonzi zomi bakobima na kati ya bokulaka oyo, mpe bakonzi oyo nyonso zomi bakopesa makasi na bango na nyama oyo ti lilakosi oyo ekokokisama. Wana Daniel amonaki yango na ndoto, mpe na verset 25 yango ezali kokoba. Ye akoloba makambo moko oyo ya lofundu na oyo ezali mokonzi na lola, mpe ya konyokola ba oyo bazali batulu na bokonzi ya na Nzambe, akoluka abongola makambo na ndenge na ye, mpe akosala panda mikolo misato na ndambo. Mpe wana totalaki wana lingomba enetolami ntango tozali kotala oyo Daniel alobi, kokokana na lolenge balakisaki ye na kotalelaka litoyi ya 70 semaine na Daniel. Balobi ete oyoyo semaine ya suka ekobanda na suka ya kobandele oyo ya ntango ya sambo, mpe oyo 3 ans et demi eza mpona ete liteya ya baprofete oyo mibale bakoya, mpe 3 ans et demi ekosukana, ekozala pasi ekoyala, mpe wana bandimi mingi mpe bajuife bango bakokufa na konyokwama kwa bamartire. Toyebi te ndenge nini tokoloba yango, ka Bible besengo na mutu azali komona makambo mpe azali kokokisa yango. Baza koloba na ntina mbula moko, mbula mibale na ndambo. Awa naza kotanga katikati na Daniel, Nzambe azali na ndenge akaboli mwango na ye, mpe alobi na Daniel, alobi ete oyende azali kokokisa boyokani akozongisa yango. Na Daniel chapitre 9 na verset 27. Daniel 9 na verset 27. Pe wana kosala boyokani moko ya makasi na bakonzi ebele mpona oyo ezali semaine moko ya mbula, mpona une semaine ya mbula. Pe wana na katikati ya semaine oyo boyokani oyo ekokatama, pe na place na esika na yango ekozala makambo ya pasi ekokota na mokili tina ntango oyo Nzambe akanisaki ete libeba na ye ekoya likolo na nyama oyo. Tikanga na koba koteya kotanga na Daniel 7 na verset 28. Pe nsima na yango lisambisami ekoya, ezali oyo lisambisami ya suka te, me oyo ezali liboso ete Nzambe akota na bokonzi na Milan.
wana ete kosambisama ekoya suka ekoya apres bokonzi ya milambo mpona ete baoyo nyonso tu bakoya liboso ya kiti na ye ya pembe oyo mpe bakosambisama kasi awa balobi ete ye akozwama bokonzi mpona ete bakoka konyata ye libela na libela wana ete bokonzi mpe kokunzama na ye nyonso na bakonzi na se oyo na mokili nyonso oyo yango ekopesamela na oyo ezali libota na Nzambe na bana na Nzambe mpe bokonzi na ye koumela seko na seko mpe bakonzi nyonso ya mokili oyo bakokitisama likolo na ye tika ete mokano na bokonzi no eya ezikoya tika ete mokano no esambelama yango ekosalama na se mpe na likolo lokola mpe oyo amotelemeli ya Kristo toyebi ete ye akosala na bokonzi na ye na se oyo na mwa ntango ye akozali koluka alanda ndenge Kristo azali kasi ezali nde Kristo nde akodondwa na mokili mobimba ezali antikristo te kasi oyo motelemi ya Kristo ye azali komekola nyonso nakoki koloba te maloba Luther alobaki mpe tozali komona ngo awa na pole nyonso biso ozali kobika na ntango yango ebongi te kokisama botikanga nakoka kotanga na Daniel chapitre 2 likambo moko so ezali wana ya mutuya bato miso bazali kososola te mpona nini Nzambe asali alobi na bamasese baparabole mosusu mpona kolakisa biso makambo oyo elingaki komonisama. Kotalelaka Daniel chapitre 2 na verset 34. Tu regardais quand soudainement une pierre s'est détachée tana poasa mwa libanga moka moke uti na ngomba wana ata mutu moko asimbaki yango te liboko moko te ya mutu yango eyaki ebeti ekeko oyo na oyo makolo na ye ezalaki ya bibende mpe oyo ezalaki ya mabele ekangami esika moko mpe bukaki yango oyo ezali elembo moko bino moko boyebi ekeko oyo Daniel amonaki yango kobana na mutu ti na se mpe nakobi kotanga na verset 35 na Daniel 2 na poasa oyo ezalaki bibende mabele nyonso tu mpe wolo nyonso tu ekweyaki mpe yango epanzanaki lokola bazali kozwa libango moko boye mpe mopepe eyaki ememi yango nyonso eloko moko etikalaki te kasi libanga oyo ekweyisaki ekeko oyo ekomaki ngomba moko monene etondisaki mokili mobimba oyo ezali lolenge moko ya makasi komonisaka emoniseli na Yesu katikati na Kristo mpe ndenge nini amemamaki kozonga na Nzambe boyebi te Yesu Kristo azali libanga soki boyebi te na koyeba yango bakotangela bino mpo elangi te mutu moko akenda wako akoloba ete ye alobaki eloko moko na ndenge na ye moko nga azali mpe kotanga na 1 Pierre chapitre 2 na verset 2 mpe lokola bana oyo babotami lokola bana oyo babotami sika bosepela na miliki oyo ya mabele natina ete bokoka kokola mpona lobiko mpe soki bino bososoli ete nkolo azali malamu mpe soki bino bokoki kopusana pembeni na ye oyo azali libanga na bomoi oyo mokili ebwakisi kasi ye azali na motu ya liboso na Nzambe bino mpe lisusu bokozala mpe mabanga oyo ezali na bomoi oyo yango etongami emitiami mpona ete bokoka kotonga ndako moko na Nzambe oyo ezali na bule na tina ete bokoka kozongisa mabonza moko ekokisami ya malamu na nzela na Yesu Kristo mpona ete yango ekomami na katikati na makomi tokotanga yango na Esaïe 28 na verset 16 tala ete ngai nazali kotia na Siona libanga moko eponami libanga yango ezali Yesu Kristo ye abimaki na Nzambe mpe azali kozonga na Nzambe ye azali Nzambe mpe akoumela kozala Nzambe
na verset 6 tala ete nazali kotia na Siona oyo libanga oyo na bule libanga oyo ya moboko mpe boyebi ete azali kosala confiance kotia confiance kati na ye ngai nazali kotia elikya na ngai na libanga moko te oyo mutu bamonaki libanga moko na desert ngai nazali kotia elikya na ngai na oyo azalaki libanga mpe amemaki atambolaki na bana na Israel ye mpe babetaki ye kuna na desert mpe bamai ebimaki bato nyonso bamelaki libango ekufa ete kasi oyo ezalaki na bomoi babwakisaki ye na bato bazotonga kasi bao bazwi ngolu bayebaki ete ye nde azali libanga na loboko ezali kaka te lokola oyoyo libanga ya ebandeli me pepe oyo ya suka na ebandeli ezalaki libanga ya ebandeli mpe wana ntango batiaki libanga oyo ya liboso kasi sasa ezali ete tokoka koyeba ete ye azali oyo ya ebandeli mpe suka mpe bango nyonso tu bazali ndenge moko na ebandeli ye bongi mpe na suka ya kozala ndenge moko ebandeli mpe suka alpha e omega oyo abandaki mpe ye moko akosukisa tirete komo na nkolo ekokaka kozonetolama mpe akosukisa makambo yango akosukisa mpe nyonso na ekeko oyo mpe ekeko ekozala lisusu te na lolengo moko lokola yango babwakisaki ye ye mpe akosala bango lolenge moko bato nyonso babwakisi ye ezali pete kososola ete Nzambe akoki koyamba te oyo bato oyo bazali matoi mangongi soki ete te akosala lisusu batomboki mosusu ya mibale kuna na lola soki otangi na mokanda Zakari chapitre 4 tika nalakisa bino na poasa ete libanga yango eza nini kolo na biso azali oyo libanga na moboko oyo eza na motuya oyo libanga oyo ezali mpe ya suka oyo azali ebandeli oyo ezali esika nini biso tonetolami na Zakari 4 na verset 6-7 kobosana ete mosakoli amonaki lingomba ya koyoka na nsima lokola oyo mwinda oyo chandelier ezali komemama na minda sambo bobosana yango te bokoka koyeba yango malamu kasi toteka totanga yango na Zakari 4 na verset 2 pa yebisinga omoni nini nalobi ete nazali komona oyo ememeli moko oyo ya baminda chandelier babengi mpe ezali ya wolo mpe na kati na yango ezali na ebombeli ya mafuta mpe ezali baminda sambo mpe oyo ezali komemama sambo oyo ezali kokende na baminda oyo ezali kuna na suka ya ememeli minda oyo ezali lolenge moko ya malamu kotalelaka ete ndenge ezali tamboli na katikati na lingomba oyo na ntango na biso komona ete chandelier oyoyo na baminda na yango sambo kotalelaka bamwango oyo sambo na katikati na lingomba na ye na nzela na yango Nzambe azali kotambusa lingomba na ye wana mafuta ezali kolakisa biso molimo mosantu kotalelaka makambo ya molimo mpe wana ememeli moko ya lwilo ezalaki mpe wana ezalaki komema oyo mafuta oyoyo na balampe na yango tokotali yango etalami lokolo moko na Apocalypse beta amonaki mutu moko lokola mwana na moto azali kotambola katikati na minda oyo sambo Apocalypse 1 na verset 13 wana molimo ezali kokita na katikati na lingomba mpe wana mafuta ezali kotambola na mitema na biso mpe bomoi moko ya kobika mpe komonisama ndenge moko ya molimo santu yango ekokisami oyo bamwango sambo ezali kotambola mpe biso tokomi na mwango ya suka kokanisa te ete oyo ezali komema mafuta oyo yango ekokauka mpe na ndimi ete lelo oyo biso tokoki kaka kotoka na bunzambe kozwa bunzambe nyonso mpo boyebi ete na bunzambe na ye biso tozwi ngolu likolo na ngolu
nzambe akoki kokokisa yango kasi ebongi ete biso nde tokoka kozwa yango tika ete nzambe apesa biso ngolu na tika na yango na ntina na yango. Kotalelaka Zacharie chapitre 4 na verset 6 yapesi ngai lilakisi oyo tala liloba na nzambe alobeli Zorobabel ezali na nguya te to na makasi te kasi ezali na nzela ya molimo na ngai nde Nkolo alobi. Yo ozali nani oyo ngomba monene liboso na Zorobabel yo kokolalisama kokitisama ya kotiaka libanga na ye ya suka likolo na kobetaka ngolu bato bakoloba ete ngolu likolo na ye wana eza koloba na tino ekoma na suka na yango omoni ete o chandelier oyo ya wolo pe na komema minda na yango misato na komema mafuta oyo sambo oyo bamwango sambo ezali koleka alobi ete ezali na makasi na mutu te oya na mutu te me na nzela ya molimo na ye molimo ezali kokita katikati na lingomba mpona kokokisa oyo nyonso yango esengamaki. Na Zacharie chapitre 3 natangi kobanda na verset 8 yoka Josue onganga nzambe monene yo na bandeko na yo ya misala obavandi liboso na yo bino bozali bato o bino bokozala bilembo poni ete ngai nayebisi bino te ngai nakomema mowumbu na ngai obabi te mosali nango babengi yo babwakisi kasi yebe ete oyo libango ngai natyai liboso na Josue likolo na libanga oyo ezali na miso sambo yango ezali kotala mpe ngai moko na kokoma makambo na ngai likolo na yango ndenge nzambe na bibele alobi mpe ngai na kolongola na musika na ngai nakoboma oyo ezali mabunga ya mboka oyo na mokolo moko ye asalaki yango te yeba ete oyo akomaki libanga oyo ya moboko ye alongolaki oyo ezalaki niongo na biso masumu elimbisami mpe biso ye asombi biso lokumu ezonga na Nkolo mpona ete ndenge nyonso ye azali kotambusa biso mapamboli tozongisaka matondi mpona ngolu na ye mpona liloba na ye mpona pole na ye tozongiselaki matondi polo tozali koyamba na ntango oyo na nzela makomi komonisamaka na kolanda molimo mpe tomoni ete ndimbola ezali wana bato nanu bamoni makambo ekokisami te me soki likambo emonisami yo okokisi kopesa ndimbola na yo te mpona ete nzambe moko azali kosala kokokisa liloba na ye kopesa yango ndimbola mpe nazali kokanisa badeklaration ndeko Branham asalaki badeklaration ya makasi mpe biso koki kososola likambo yango moto oyo atanga na ye mingi te na mokili oyo lokola ye azalaki mpe azalaki na lisanga moko wana ezalaki mokolo na poso moko songolo wana ezalaki na mboka na Jeffersonville na posa molimo na nzambe yaki kati na ye abandi kokima o mutu na kati na biso akoki kososola yango te kasi wana molimo ekitaki likolo na abandi kokima abandi na ngambo ti na ngambo oyo mpe bato ebele bayobaki ete bayokaki ete nzambe aza kati na bango mpe likambo moko ya libanda eyaki likolo na bango soki molimo na nzambe kiti likolo na moto yebe ete eloko moko ekoleka katikati na yo wana atelemaki mpe alobaki makambo ebele oyo ezalaki solo mpe ekendaki ti komona ete ndenge nini Amerika ekobebisama mpe ti bana basi babanda kovote basi banda kovote kuna na Etats-Unis wana kobanda ntango na Kennedy akozala mokonzi
mpe ndeko Branham atelemaki alobi oyo nzambe alakisaki ngai na 1933 yango nde ezokokisa mawa ye alobaki mpe makambo ebele lokola ngai nalobaki yango kala mingi te makambo nyonso ekoya na Europe mpona nini na Europe mpona ezali nde kuna nde oyo koyoka na sika ekomonisama mpona ete mwango na ntango na suka kwa komonisama mpe komona ete mutu oyo yango ezokamaki makasi yango ezwa subo moi mpe ekoma mutu ya makambo nyonso nakoki kokota lisusu na mozindo te na makambo wana lokola mosakoli azali koyoka na kati na ye makambo ebele mpe katikati na ngai na estoma na ngai boyebi ete basakoli balobaki lokola Ezekiel bayebisaki ete lia mukanda oyo kasi na libumu na yo ekozala bololo mpe nakoki kotambola bino kotanga yango lisusu na Ezekiel chapitre 3 kobandamaka na verset 1. Ezekiel 3 na verset 1. Bina mwana na moto lia oyo ozali komona liboso na yo lia yango lia buku oyo mpe kende koyebisa libota na Israel mpe nafungolaki munoko mpe abi lia mela mukanda oyo mpe yebe ete yango etondisa libumu na yo mpe ntango nameli yango na monoko na ngai ezalaki malamu lokola mafuta na nzoyi mpe nsima alobi nini kasi katikati na libumu na oyo yango ekokoma pasi wana ekozali verset ya 2 ya suka ata tokotanga ndenge nini mpe nani nabeta lisusu sete na likambo moko abete lia mokanda oyo mpe yo te ya likolo na mabota na nayebi te soki ndeko ayebi likomi moko ezali ndenge wana na Nouveau Testament liboso ete ngai nakoka kosala yango nazali kotanga verset ya suka ya chapitre 2 Ezekiel 2 na verset 8 yo mwana na moto yoko ngai nazali koloba na yo kozala motomboki te lokola ba oyo ya kala fungola monoko na mpe lia oyo nazali kopesa yo sasa ipi na verset 9 nazali kotala mpe na moindo boko moko oyo epesaki ngai mpe na liboko ya yango ezalaki na buku moko mpe afungolaki yango liboso na ngai mpe kuna ekomamaki na ebandeli na yango mpe na nsima na yango. Qu'est-ce que cela vous rappelle? Yango ezokanisa biso nini? Le chapitre 5 d'Apocalypse. Kotailaka Apocalypse chapitre 5 wana bafungoleli biso livre oyo ebayaki na mabomba misambo ekomaki ebombamaki na ebandeli yango mpe na nsima na yango lokola tozali kotanga na mosika mpe ezali kokoba ya afungolaki yango liboso na ngai mpe ekomamaki na ebandeli mpe suka na yango mpe kolela ya bato ezalaki wana mpe wana makomi ekomamaki elobi ete bango mela oyo mokanda oyo ezalaki lokola na ntango wana basakoli ebongaki bakoka komona oyo nini bango bazali kosala mpe ye azwaki livre oyo ye aliaki yango mpe akendaki kotatola likolo ya mabota na Apocalypse 12 Apocalypse 10 na verset 8 mongongo nga na yoki kouta na lolo eza koloba na ngai so na mbala moko kende yo mpe zwa buku oyo ya moke efungwamaki na maboko ya mwanzi oyo azali liboso na yo avandi likolo moko na mai mpe na mokili mpe ngai napusanaki na mwanzi oyo mpe nasengaki ye livre oyo yabinanga zwa mpe lia yango ya na libumu na yo ekozala pasi kasi na monoko na oyo yango ekozala lokola mafuta na nzoyi wana Ezekiel mpe atatolaki yango kola alobelaki yango te mpe na verset 10 wana ngai nazwaki buku ya moke na liboko na mwanje mpe namelaki yango mpe na monoko na ngai ezalaki vraiment esengo kitoko ntango nakotisi yango na libumu na ngai ekomi vraiment pasi. Apocalypse 10:11 omilo balobi na ngai lisusu ebonge te yo tatola na mpo na mabota ebele
mangomba ebele bato ebele nalingi kokota mozindo te na makambo nyonso yango ekokokisama lokola nzambe alobi yango na liloba na ye kasi biso ezali ete mpona kozongisa eloko na esika na yango tokoka komona na misu oyo ezali ya kofungwama. Mpe awa nali kobeta lisusu sete koloba ete tozongiselaka nzambe matondi poni ongolu asali biso tokoka kozala na ntango oyo na mse oyo poni ete ezali mongo oyo ezali ya suka mpona komona makambo oyo towana biso ezali komona na miso na biso ya kofungwama mpe tososola makambo oyo ezali kobika sasa ipi kokokisama lokola tozali komona yango awa. Nani koloba makambo ebele te kasi eloko moko oyo ezali konyokola biso nyonso mpe yango ebongi te ezala ndenge wana ezali ete ndenge nini bato basangami na binzangi nzambi mpe na babokulaka ya mokili ebongi ete nguya moko mpe efalelia mpe yango tomoni ete yango ekokisami kotalelaka basangana oyo nyonso basali na Rome yango ezali ya solo mpe ngai nazokoki koloba na bino na bosembo nyonso ezali ete kotalelaka ndenge nini bazwi badrapo na bango bazwi oyo 12 étoiles oyo batie na mutu ya Marie wana bango bazali kokumisaka Marie oyo eza na bikeko to bisika nyonso kwa kotalelaka ba 12 étoiles oyo batie yango na badrapo européen ezali konyokola ngai yeba ete ezali kaka ndenge ya ima bilili mibale oyo ezali komonisama na lingomba na Apocalypse chapitre 12 balobi ete mwasi oyo alati moi na mutu na ye mpe minzoto 12 pe na Apocalypse chapitre 17 mwasi mosusu balakisi wana kati na ye bako lokola mwasi na ndumba ye na kati ne makambo mabe nyonso tu pe ye azali kosaproprie sikoyo elilingi oyo ya baetwale oyo 12 pe ye azali yango nde ezali kosala ngai pasi bango babongoli nyonso yango ekokaki kosala nga pasi te mpo neti bango babongoli nyonso na namoni oyo ezali lingi ya suka ntango ndeko na biso chancelier azalaki na Pologne wana foto ezwamaki te na cimetière moko boye te komona ezoki maroneski toyebi te mbaba kombo wana ezalaka pasi mpona kotanga bokoki komona yango na biro na ngai wana basalaki ekeko moko ya Marie wana bazwi balati na mutu na ye baminzoto pe wana likolo ya bato oyo mibale Monsieur Okol Tomadrowski oui bao bato mibale bazali koyambana pe likolo na bango Maria aza kopambola bango ezali ndenge wana te na lingomba ezali kolo na biso nde azali kopambola biso na nzela ya maboko na yo oyo ezokamaki na Golgota biso tobetami na maboko na ye mutu moko akolongola biso te twana posa ya bomoi moko ezali ya bomoi kasi tomoni awa oyoyo nyama oyoyo ya yauli epai nini abetamaki mpe azokaki kotalamaka est na l'ouest epai nini makambo nyonso tu yango ekumamaki na mangomba na bango Église ya Wittenberg awa bamoni ete awa mopanga moko ebetami epai oyo babetaki embeli kasi sasa ipipota yango ebeli mpe nazali koyoka mpasi ntango nazali komona makambo nyonso biso tozali kobika kasi sasa ipi tozongi lisusu na suka ya makambo nakoki koloba te mbokambo makambo etikali boni nakoki koloba yango ete eza kaka nzambe kaka ye moko nde ayebi yango kasi biso toyebi eloko moko ete oyo ezali etalelaka ntango kala mingi te yango ekobeta mpe moko na moko na kotala ndenge montre nde bandi kozonga nsima esengo na moto azali kokwa kososola ayebi ete oyo nyonso yali ya nzambe te ezali boyi
mpe oyo ya Nzambe ezali boye. Frère bana alobaki ete misusu na ntango oyo bakomemama na oyo ezali elembo na nyama, mpe bamisusu bakozwa elembo na molimo, baoyo bapesameli Nzambe bango bakozala sele bakobeta madanga na molimo tina mokolo oyo Nzambe akonetola bango bazali kotambola na danga na Nzambe. Tika ete Nkolo apambola biso nyonso nayebi ezalaki litei te oyo moto akoki koteya mpe bato oyo ya mayele bayoka yango, kasi toyebi ete molimo na Nzambe azali na makoki ya kolakisa biso so koleka oyo biso tosusula malamu te. Molimo na Nzambe kolakisa biso yango na ndenge ezali na pole na yango na tina ete biso tokoyeba ntango mpe ngonga na katikati na bonzambe nyonso nakokatamaka ngenge nyonso kotalelaka ete Nzambe ndazali kosunga biso mpo komona ete moto moko tatikala na ndako mpako akoloba ete ntango mosusu ntango ekomi meyebe ete ntango yango ekoya me ekozala kaka na ndenge moko ya nguya makasi. Bato bakososola ete ezali so ntango ekomi peme nteme ntango ezali ekomi mpe bongi na biso totelema tokende kokutana na Nkolo na biso ekomi ntango ya kozwa decision tobika mpo na ye oyo akufaki ntina na biso. Tika ete kombo na ye ekoka konotolama mpe zwa lokumu mpo na seko na seko. Amen. Tokoka kotelema mpe toyemba lisusu kiteni oyo elobi ete ndenge ngai nazali ndenge yango nde ebongi ete nazala, ndenge ngai nazali yango mpe ebongi ezala ndenge wana. Ezali na makasi na ngai te, kasi ezali kaka yo. Tikati makila na yo eza petola ngai nazala peto, ezali kolongola masumu na ngai. O mwana mpate na Nzambe, ngai na ye, ngai na ye. Bandeko nanga balingami, tonguma mituna biso mpe tobuka mitema na biso liboso na Nkolo. Ebongi te kati na biso tokoka na bato aza na mitema ya libanga liboso na Nkolo, ye aza na posa alongola yango apesa biso mitema oyo ya mawa oyo ezali koyoka mpasi mawa o motema oyo etondi na bolingo lokola motema oyo moko azalaki na yango. Wana ngai nazali kokende koizongisela bino lisusu koyebaka oyo ndeko Branham alobaki le 1962. Nsima wana ntango wana batongaki miro ya Berlin le 13 août 1971 et puis le 19 mars 1962 alobaki ete abete ntango oyo kiteni oyo ya est ya mboka oyo yango ekozongisama. Boyeba ete communisme ekoma na suka mpe ya kopesa esika na catholicisme. Biso toyebi ete kotalelaka makomi, toyebi ete yango ebongaki ekokisama ndenge wana. Biso ntango kati na profete Daniel tomoni ete bakonzi balaki minei, misusu bakozala te mpe bokonzolaka oyo ya suka aomona lokaza makasi te, kasi za makasi kana suka toyebi ete ye akouta kana lifelo mpe nyama na yauli akopesa ye nguya na ye. Lokomi na Apocalypse 13 na verset 1. Tokomi na ntango oyo bokulaka oyo ezali kokoma su makasi yango ezali komonisama na miso na biso mpe bango babito bangi yango oyo yali bokulaka to empire romain germanique. Mpe wana tokoki kotanga yango na ntina nango mpe tokoka mituna ndenge nini yango ekoka kozala na ndenge wana. Bandeko balingami oyebi ete tokomi na ntango na suka oyo tokomi na ntango oyo ya suka mpe eloko na katikata bokulaka ya bato
yango evandi wana kotalaka oyo ezali bokulaka ya mokili mpe na banzambi-nzambi koyeba ete ezala bapolitisien mpe bakonzi oyo na mangomba bayebi te makambo nini ezali koleka kasi kotalelaka oyo ezali makomi bango bakozwa bokonzi bakopesa na nyama na yauli ti liloba na Nzambe kokokisama kolo na biso koakoba na ntango oyo likomi oyo ekokisami na miso na biso makomi ebele ezali kokokisama na miso na biso na ntango oyo tika ete nkombo na nkolo ekumisama oyo afungoli biso miso na ntina ete biso tokoka komona mpe tokoka kososola mpe tokoka kondima bandeko balingami na ntinaka ya makambo oyo makasi kotalelaka ete moko kati na biso bazali awa bakoluka bakoka kozwa mokano mpona balanda nkolo ngazali koyebisa bino makambo ezali koleka to makambo ekoki koleka kati na bino sasa ipi Satan koki koloba ete yo omekaki yango esimbaki te yango ekosimba te mpe ye azali kokoba akokoba kaka eza ndenge na ye akobika koyoka ye te yoka oyo nkolo aloba ete boya epai na ngai bino boza na mikumba nakopesa bino kimia boyakaka epai ya nkolo ya kolimbisa bino na nyonso mpe akosala ete bozala baoyo ya ye na ntango na suka nani yango azokoki kondima ete ya bunga nani yango alingi etakabwana na Nzambe mutu moko akoki kosepela na yango te oyo azali na mutu na ye noma malamu bosala makasi boya na nkolo mpe bongi na yo okoka kozongisela ye yano ntango ekomi pembeni tika te Nzambe ayokela biso nyonso mawa bapesa biso ngolu na ye na ntango oyo biso tokomi oyo alingi kotombola loboko ne liboso na nkolo asala yango biso tokanga mitema tofungola mitema na biso mpona ete ezali ntango likomi ezali kokokisama eza na ntango oyo mwasi libala ebengami ete abima amen mpe makasi nyonso oyo etali Nzambe te ekomi na suka nkolo Nzambe na biso tozongisela matondi kouta mitema na biso mobimba mpona topesi biso liloba na yo yo moko fungoli biso yango mpe molimo santo ezali kolakisa biso yango zobondelo mpe mpona bilenge na biso nkolo tika ete bikisa bango pesa lobiko bikisa tika ete ezala mokano moko euti epai na Nzambe bazala na posa ya kosalela yo baposa ya kolanda yo mpe bango bakoka kozala baoyo ya yo kolo tozali kozongisela matondi mpona nsango malamu na Yesu Kristo mpe sango malamu oyo na lobiko mpona oyo lelo lisusu yango ezali kobikisa baoyo nyonso bazali kondimela Kristo tozongiseli yo matondi mpo liloba na lisakoli oyo ebandeli mpe na oyo ntango na komonisama oyo na ntango na suka biso ezali lokola mbisi mike ezali kobika na mai moto akobika kaka na mapa te kasi neloba nyonso ezali kobika na monoko na Nzambe kolo biso ezali kozongisela matondi biso ezali konetola yo bikisa bato nyonso nkolo kangola nyonso bikisa nyonso na nzoto pambola nyonso mpe batize biso na molimo santu mpe na moto na yo batize na molimo santo na yo yaka kati na lingoma na yo mpe moko beta biso ndanga pesa biso danga oyo ezali danga na molimo oyo danga oyo Nzambe azali kotia aleluya aleluya longola bokeseni nyonso pio nyonso longola nyonso kolo biso zongiseli yo matondi mpe tozongiseli yo za konetola yo aleluya aleluya kembo na yo kembo ezonge epai na yo amen.